Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na liboso na bino pona ko partager message o nzambe apesa kinga alobaki na yebisa bana na ye nyonso oyo bazana mokili. Yango wana na message oyo avant ko banda message pour comme d'habitude toleka na ko bondela po te Saint-Esprit azala na biso asunga biso. Nzambe papa na biso topesi yo merci, merci nzambe po to batela ki biso ngai na bandeko nyonso o bakolanda biso ozo batela biso pe opesi biso souffle de vie o tozana ngo yango yo opesi biso message o papa topesi yo merci tokumisi yo tonetolo po toza malamu mingi pona biso po tozotika biso te ozo lobela biso tango nyonso yango na kolo Saint-Esprit za na biso. Saint-Esprit za na nga ona o partager message oyo pendeko moko na moko akoka message o Saint-Esprit za na ye sosolisa ete message o euti epai na yo kolo pe moko na moko akozwa message oyo akopartager yango nzambe mona ye pe papa eki lokola na musala oyo yazo sala papa mona ye papa tobondeli bongo na kombo na Yesu Masiya amen. Bandeko na ngai mama Deli batu mingi o bolandanga bo mona kinga deja na ba message o elekaki deja na pesaki ba message wana na pamboli nzambe pona ndeko moko na moko o yazwaki message o na pesaki dernièrement ya makambu ya ba perruque ba mèche ba maquillage vraiment nga nazoika message ndamba lobi loba na batu nga pe na yeki na lobaki batu pe o bayoka ki bazwaki yango ba partager na batu na ngai na mutu nyonso oyo a partager message wana biso nyonso tosalika musala mona okosa bino te biso nyonso tosalika musala moko musala ndenge moko na ngai na papa eki na batu nyonso o ba partager ba message en tout cas tosalika musala moko nzamba mona moko na moko po message wana etamboli vraiment ekomi vraiment na matoi ya bato ebele jusqu'à présent pe ezo continuer ka ko tambula nzambe amona moko na moko oyo asalaki ete a partager message wana po ete bandeko musu pe bayoka yango na kopambola susu nzambe pona bandeko moko na moko batiaki ba commentaire bandeko message wana esungi makasi nga na ye na message na pesi message na o nzamba lobaki me batu pe o batie ba commentaire wana nga pe na tangi na teyami pe lisusu na kati ya ba commentaire wana bandeko na kosa bino te na kati ya ba commentaire wana na teyami pe lisusu po ba question musu batu ba posaki na kati ya ba commentaire wana nga moko na ngena yeba te na ko répondre batu nini mais o mona ke nzambe ka lokola koka na nyonso asali te batu ba répondre ba question na esali ke etei pe na nga lisusu yango na nzamba pambola moko na moko pe bapesaki ba verset biblique nzamba mona bino na ba commentaire nyonso botiaki nzamba mona bino yango na loba ale nyonso nga na ina message na pesi message tamsu nga na comprendre ngo kutu mukie papo na bato bakoyoka ngo bako comprendre ngo makasi koleka yango na nzamba mona moko na moko tozaka accord de Christ tozo se compléter na temps o tozana ngo temps ekomi mabe temps o ekomi soki nzamba revelo likamoko lo solo na muninga soki nzamba pesi message moko yoki yango partager yango baninga pe bazwa mayele pona lobale nyonso ba message ezo ya po epesa biso mayele. Bon na kokota na message ya lelo bandeko o nzamba lobaki na ngai yango na yebisa bana na ye ezaki le 27 lundi ya le 27 décembre 2024 tozali nga na bande na ko préparer message mususu na yebisa bino message na la kaka ke na yebisa bino message wana o na lobaka makambo be na lobaka euti papo ya révélation wana nzamba révéla kinga makambo moko somo oyo
donc nakopesa yango o nalobaka nzambe alobaki molimo na ye kosala lolengo nano esala te avant o nzambe alobaki o naloba le nyonso ke nzambe alobaki mitema bana ezala su libanga te sata koandisi su mitema bana te donc nalobaki nakopesa révélation wana mais nzambe ka ndenge kaka bible elobi l'homme propose Dieu dispose nga na preparaki ke napesa nde message wana mais nzambe lendi aye kopesa nga message alobi na nga Deline donc nakoyebisa bino ezalaki ndenge nini bon na 12h lokwa lendi ngo nabimaki na ngai te ve ba 12h nga nabi nafukama na nga nafukama nabondela bandeko le nakoti na chambre nafukama nabondela kokota nakota na chambre nde na ye kobanda kobanda na bandi kobondela nde naoki mungonga nzambe ayebisi nga lobi na nga Deline yebisa bana na ngai babondelaka sans cesse oyo akonéglige prière ngai nzambe na kolongola manto na nga likolo na ye yebisa bana na ngai bongo bandeko na bandi komituna ba question na tuni yo olatisa bato ba manto otia bato ba manto latisa bato ba manto siko esalaka nini ba manto siko longoli yango ekosala mutu nini réponse ezalaki te donc message nzambe abina nga na yebisa bino message nga na ye nango lelo ezake nzambe alobi na yebisa bana na ye babondelaka sans cesse oyo akonéglige prière nzambe alobi akolongola manto na ye likolo ya mutu wana donc eza message nzambe apesi oyo tokota nango na 2021 message oyo tozokota nango na 2021 bandeko nazoyebisa bino nazokosa bino te nakosi bino te mpe naza na intere nango te nzambe mutu ayebisaki ngai ndenge oyo alobaki na nga ndenge nga nayebisi bino nayebisa bino bana na ye bobondelaka sans cesse oyo akonéglige prière nzambe alobi akolongola manto na ye likolo ya mutu wana bandeko tozokota message oyo eza message oyo ndeko na nga na oyebiso na ntango okota nango na 2021 eza message nzambe apesi biso bana na ye mpo na 2021 mpo na 2021 tobondela sans cesse ndenge kaka tozokota 2021 oyo doko banda kaka lere wana kaka doko banda kaka moma oyo ozoyoka message oyo lelo naosala message oyo toza le 30 ekomela oyo deja bale 31 deja bale 31 bale premier bale 2 ekomela yo ndeko oyo kolanda message oyo donc a partir ya ntango wana nzambe ayebisi yo bondelaka sans cesse eza ngai te mama Deline na raisonne yango ke nayebisa bana nzambe babondela sans cesse nazoyebisa bino eza ngai mote na raisonne yango nzambe mutu alobi na ngai nayebisa bino oyo akota duti nango kota mabondeli tokomi na 2021 nzambe alobaki na ngai na 2021 afongoli likolo amina fongoli molimo nanga modele molimo nange kosala lolengo nano esala te liboso bandeko na okosa bino te donc 2021 oyo tiango na mutu na oyo mwana nzambe po message oyo nazomona ba message nzambe apesa mingi eza pona bana na ye eza pona bana nzambe po te monguna satana alingi azwa bana nzambe ebele akende na bango na lifelo na moto aza na ba projet belé ya kosala na 2021 oyo monguna satana aza na ba projet na ye ebele ya mabe nzambe pe atali nzambe pe atikala asima te bandeko nzambe pe atikala asima te na oyebisa bino révélation na bo comprendre nzambe ndenge atikala asima te nzambe pe atali projet monguna satana eza nde boye po amoni ke ten komi mukuse ten komi mukie alinga kende na moto yango na linga kende na bato ebele abinga pe na otika te bana oyo nga funa pesa bango le nyonso mayele
nga funa pesa bango kale nyonso mayele yango nzambe alobi na yo ozolanda nga alobi soki okonéglige prière akolongola manto na ye likolo na yo. Nzambe alobi akolongola manto na ye likolo ya mutu wana o akonéglige prière. Abi tobondela sans cesse. Tobondela sans cesse. O konéglige prière akolongola manto na ye likolo ya mutu wana. Bandeko. Message nga na yeli bino yangwana. O nzamba lobi nanga. Na yebisa bino. Yo na yebisi bino. Siko yo mwana nzambe o kozwango. Raisonner siko elongo nanga manto eza nini. Manto bandeko. Kotika te nzamba longola manto likolo na o. Manto eza nini. Manto eza nini. Donki. Nzambe ayebi ke atia intelligence na sagesse kati na biso apesa biso pe Bible o nyoso eza na kati ya Bible o to luka nyoso eza na kati ya Bible nyoso eza na kati ya Bible bandeko ngale na sisa ki prière na ngai na yeko raisonner manto nzambe olongola manto likola bato ba néglige prière nzambe olongola manto likona bango. Na raison ngabi oui manto eza na Bible signification ya manto eza nini. Avant na kota na Bible nga mona bandi na ko zwa boy na kibomoto nga na lobi manto na kibomoto boy manto eza lokwa protection. Nde tolata manto na hiver poto se protéger contre malili. Contre malili pour malili so ekoti biso epesa ba coup de foie epesa mwa ba malade na banzoto yango tolata manto po e protéger biso yango eloko liboso onga mona raisonner ki don nzamba kolongola protection na ye likola bato yo ba onéglige prière. Den ndeko ozolanda nga soko néglige prière nzamba kolongola manto na ye likolo na yo. Nzamba bito prier sans cesse. Donc soko bonde la 2 fois par jour multiplier yango. Soko bonde la donc prier sans cesse. Et lo kami bale na ko tala likambu ya manto na ko kota sko na Bible na ko raisonner ke manto ya Eli. Manto ya Eli na manto wana to ebiango so totali yango na 2 rois 2 na 2 rois 2 so bandi na ba 8 ti ba 14 wana komona likambu ya manto ya Eli. Eli azaki na manto na ye, manto wana Eli asalela ki un miracle. Ezaki na puissance, ezaki na puissance makasi manto wana. Et puis là Eli amataki likolo, Elisa tikala ki na manto wana pe manto wana esalaki pe su miracle na maboko su ya Elise lisusu. Donc à partir ya verset na oyo na ekomona ke manto wana engelo bape lisusu nguye puissance nde na ekomona ke c'est que nzambe atia puissance na likolo ya bana nzambe nyonso do yo oza oyamba Yesu Masiya comme Seigneur pe sauveur yeba ke nzambe atia puissance na likolo na yo na juste manto wana eza lokola puissance. Donc, oya ko néglige prier na 2021 o tozo kota, nzamba kolongola puissance na ye o atia likolo na ye. Bande koto zana puissance ne biso bana nzambe to na puissance ko koleka bandoki, koleka ba magicien to na puissance makasi o nzamba atia likolo na biso. Siko nzamba lingi na 2021 oyo a utiliser batu ebele loko ngana eko comprendre na message o nzamba pesi. Yango alobaki na nga lobike na 2021 molimo nange kosala basakoli bakobima ebele ba prophète ba prophétesse bakobima ebele oyo bimaki na bango ebele bien sûr ya faux pe Bible lobike ba prophète a faux bakobima ebele bazaki na tana bango babimaki mais na 2021 na oyebisa binoko ba prophète o a faux tokomi na temps o nzambe alobike muta mabe akoyebana kiaza muta mabe. Muta malamu akoyebana kiaza muta malamu. Muta nzambe akoyebana kiaza muta nzambe. Muta satan akoyebana ke aza mutu ya satan. Epevane ba pasteur ebele to landaki bateya kibiso bazo teya sanctification bazo teya na nguya nyonso to mona ki bango ba vrai pasteur
pendant des années mais na 2020 oyo nzambe eko lakisa misala na bango eko lakisa ki bazaki nzoka ba sataniste bango no ba faux prophète ba faux pasteur ba bimaki na 2020 nzambe a bimisa ki misala na bango poisa bongo na 2021 batu wana soki bako bongo la mitema te ba faux prophète wana so ba bongo la mitema te 2021 za année ya nzambe 2021 eza année nzamba ko travailler makasi donc monguna satana ebike nzamba zo travailler makasi na 2021 monguna satana pe na 2021 ako travailler makasi na oyebse no bandeko ako travailler makasi ba oyo bako zana mabondeli te nde nzamba lobi to bondela ba oba ozana mabondeli te bako kuya na ba piège ya monguna satana monguna satana na 2021 oyo akotia ba piège ebele na ndenga mukete akotia ba piège ebele pona kozwa bana nzambe akotia ba piège ebele tozobanga pona vaccin oyo ezoya babike vaccin oyo eko contrôler vie ya batu vaccin oyo eko sala boy kozongisa boy eza ba préparation ya 666 so batu bazui vaccin eza déjà bazozwa donc batu ebele tozobanga yango mais toyebake ata na nzela vaccin te azosala ona ba façon mususu na 2021 aosala ona ba façon mususu mais nzambe oyo alobi na biso to bondela sans cesse akobandaka ba piège na ye o monguna satana akosala akotia nzambe abanda toujours ko révéler batu abanda toujours ko révéler batu tokomi na temps oyo bana mike mikolo bakoko bako prophétiser na part nzambe o bible lobi na 2021 to koma yango tozokoma siko monguna satana azana posa a travailler pe makasi toyebi ke monguna satana travaille kana makila puissance na ye yaka na makila batu yango na zana posa azwa milimo batu ebele do bit na ye ya kozwa milimo batu ebele bakufa ya liboso ezana batu ebele bakufa sans que bazwa temps ya ko se repentir bato ebele bakufa sans que bazwa temps ya kosenga ta bolimbisi bato ebele bakufa bazwa ta temps ya kotika kotia ba meshi te ya kotika kotia ba periki te po lera kokufa ekende kobimela ekuna le yazwa epo azika na mutu wana na moto bato ebele bakufa satana azana posa ya makila ya bato po a travailler do bita liboso po bato wana bakufa batika kozwa temps ya kose repentir te bita mibale eza po na makila azwa puissance na ye po asala makambo na ye oyo tozotanga na apocalypse yango wana nzamba lobi na biso tobondela sans cesse tobondela sans cesse pona ko expliquer moi muke batu ko bondela sans cesse pona nga na ko po wana selonga so babike bondela sans cesse ngelo bani engo batike banda tongo tipo ko zo bondela na ba penser na biso foko to bondela ale nyonso donc obondela sans cesse ngelo ba peut-être na tongo le olamuki fukama obondeli bande koso zo bondela fufukama ka otema bongo na ona mabelo fukami obondeli no eza bien olamuki na ona tongo buki mabongo na mabelo fukami ongo sa petit ongo lia ongo zo petit déjeuner na yo obondeli olingi o bima na yo obondeli outi obimaki ozongi osengi pe nzambe merci obondeli kaka osengi nzambe merci kobondela ezaka te ke fozwa inédita bando bandai kobondela ezaka bongo te ata so fukama obike na fukama na bonde ata ne fiske 10 minutes fukama bondela yo olobaka na obondela 10 minutes mais ndenge Saint Esprit akomemelo po tokomi na temps o Saint Esprit akosala makasi na bavi ya bato ozomona tobondelaka sans cesse tobondelaka sans cesse tobondela pona biloko akolia lero ngobondela ngolia otie biloko na mesa obondeli po monguna satana azana ba piège ebele oyo azotia biso na moment oyo 2021 oyo tozokota année ya makambu bandeko biso bana nzambe oyo tozana to négliger prière te nzambe bito negi o négliger prière nzambe olongola manto likolo na ye bandeko to négliger prière nzambe olongola manto likolo na biso soko nzambe so alongoli manto likolo na yo eloko nino nzambe soko alongoli ka eloko likolo na yo donc esili po na yo
omoni ko bondela oyo to bondela sans cesse nzamba na biso to bondela eza pe pona bénéfice na biso le to bondela sans cesse na mipepo mabe ezo ya esprit de mort ezo ya makasi bandeko. Une semaine passée a mbali nanga lali ala muki abinanga de nzamba ebisinga makambo ebele ebisinga mambo ebele bon makambo ebisinga mambo ebele mais na ko annoncer ko yebisa bino alobi ke nzamba ebise janvier février mars to ko kunda bibembe bele bato ebele bakokufa na janvier février mars après avril nde akoyeba ndenge akosala a partir avril tito continuer ye moka yebi makambo nini oekeleka na avril wana yango na bandeko le yo zobonda no sans cesse eko épargner yo na ba liwa oyo pe ezokoya toko bénéficier l'air ozobonde la sans cesse nguya molimo santo ke tondisama makasi kati na yo nzambe akofongola likabo oyo ata kati na yo ba don spirituel oyo ezalaka kati na yo à travers mabonde li sans cesse nde ba don wana ekobima ekomanifester manifester bandeko na oyebisa bino vérité. De 2021 oyo eza na makambo bandeko toza na distraction te ko bonde la sans cesse ngelo banini longwa na distraction oyebi ke loko ememela nga distraction longwa na distraction oyebi ke ba peli o soki bengi nga ba masolo ezaka ezanga na mutu na makolo totonga katozonga boy tozongisa boy éviter ba peli wana. Éviter bapel wana mona sikoke nazo ko bondela na nzambe na ngai yo mikotisa na ko bondela sans cesse ko négliger prière te kota na ko bondela sans cesse po nzamba donc la manto na likolo na yo te po eza na bato ebele nzamba ata ba don spirituel kati na bango mais o manifester te po ko bondela eza mukie prière eza mukie. Na opesa bino ba témoignage po na nga na makambo ya prière. Témoignage ya liboso na opesa bino eleki mwa quelqu'un mikolo awawa. Nazaki kosala sa misala kana ndako ndeka to sa misala na ndako vers ba 12 na sentir eloko moko ezotinda nga na bondela. Na sentir posa ko bondela ezo matanga na mutema posa na bondela mais nazaki na nga na makambo ebele nazo sala. Posa na bonde la posa ko bonde anga bité posa na bonde anga bité naza na bonde na 15 on ebeti téléphone peso na ndo sola na mutu ozo sola na na téléphone mais ozo sentir kati na oke fona bonde la mais olekisa na bonde à 18 pe kaka makamsu papa te na bonde la kaka so na lala bande ko na okosa bino te lere komi na tanko lala na kei na fuka mi na bandi ko bonde la nzamba eko ebisa nga boy alobi na nga ngai nazaki na posa na yo na sola no banda na 12h nga nazaki na posa na sola na yo mais ozaki disponible te nga na bi ozaki na posa sola na nga banda 12h nazaki disponible te abi oui ngai nzambe nazaki na posa na sola no banda 12h ozaki disponible te pona kosola na ngai. Ngana bia bon alobi nanga omoni makambo oyo sali bando na okosa bino te alobi omoni makambo oyo sali ya ko négliger prière ngai nzambe mutu na tiaki oposa ya ko bondela ngai nzambe mutu na tiaki oposa ke obondela mais yo négligeango makambo wana sozo continuer nango ozulango 10 ans de prison na lola. Abi makambo ko négliger prière. Soko ozo négliger prière, okozulango 10 ans de prison na lola. Ngana kamunga bi na lola prison ekozala. Prison ezali na lola. Aibi singa lobi soki mutu azana li donanga na tiaba donanga kati na ye. Eke ye pa yebi ke azana ba don moko boy kati na ye il fallait asala yango fala manifester yango na mokili nde bozo viwa boy asala don wana mais soki azo salela likabo wana te akozwa 30 ans de prison na lola na kamo lisu na lola prison ezali ngongo ezaki lisu te bande konanga na kamwa kinga na bi
na tikeli ka na ba question o na lola prison ezali na ko négliger prière donner ko comprendre eza monzamba koloba no pe na litoyi ke kota mabondeli mais eza moko yo mo zo senti ka ke na bondeli zo mato na bonde eza ka nzambe muta otinda yo donc nzamba zaki na besoin na nga banda na 12h wana donc ndenga tindeki nga na bondela soki na fuka makina ke ko bondela na nga na mona présence nzamba ngeke ko ya ko yebisa nga oya ko kai koloba na ngai mais lokola ngai na pesa ke importance na makambo mususu na bande ko sala nde esalaki bongo te mele na ke kolala sikoyo ayaki koloba na nga pe makambo ngo aninga koloba na nga te eloko nde ayaki koloba na nga lobi na nga ke soki nazo continuer ko négliger prière na lola na obeta 10 ans de prison soki mutu aza na likabo moko nzambe atia o likabo akoteya oyebi bien ke na teya kitoko soki na teyi bato bayokaka ngai bato etushaka bato me yo lingi na okoteya te bamamba oteya na bango basala ndeko na nga nazo ko informe obe oke na olifelo te po otambola na obanga nzambe oke no lifelo te po otambola na obanga nzambe bandeko omoni bato ebeba otuna ba question mama Deline se lola lifele pardon na lola nini prison eza kuna su ndenge nini boye bible lobi na biso na lola ezaka kobina na koyemba activité ezate bon nayebi te mutu pe ayebi lola bien azate en tout cas mutu akoloba nayebi te ta mutu bazali mais na ndimi te mutu akoloba ke nga nzambe amemanga na paradis na mona boye bon so toloba paradis bien toloba un lieu de repos bien toloba lola bon eza ba langage na biso kaka ba africain tolobaka donc mutu o en tout cas pe mambonga nazo kwa noson bana nzambe na yebi ke bana nzambe bayebi makambo tolobela donc mutu soka lobi nzambe amemi ngai na lieu de repos to na lola to na paradis na moni boye oui amema ki eme est-ce que nzambe yebisaki o na lakisi oke suki wana te ozomona nga nzamba memanga pe na obet na oyebisa bino le nzamba memanga na lieu de repos na oyebisa bino makambo na monaki kuna yo nazoloba bandeko o bokolanda ngai bo partager ba video bo partager video oyo batindeli o video le yo zu yango soki nano s'abonner na chaîne ya Pisson Premier TVT s'abonner na chaîne pour naza na ba message ebele ya kopesa bino naza na ba révélation ebele nzamba révélanga ba expérience ebele spirituelle nga na leka nango pour soki na lobi yango ekosunga quand même biso na ba vie tozo komene toza nango lelo boy yango na message nga na yelaki bino yango oyo donc nzamba lobaki na ngai soki nazo négliger prière na obeta 10 ans de prison na lola donc ngelo baka okota no bokonza likolo mo obeta 10 ans na secteur no mke na ibisaka leki na nga mo boye mama Sylvie na ibisi nga na bi mama Sylvie ozana likabo koteya makasi sale fo oteyaka po oteyaka kitoko oteyaka bien vraiment ozana likabo wana so zo sale longo to obeta prison na lola obeta prison po nzamba tia o likabo linko sale lango te asekinga bi ya de c'est mieux que nous kota na prison ya lola que naza na faire kuna na souffrir na faire pour na ebi que prison ya lola ezala quand même bien malamu na ke beta prison na lola ozomona donc bon wana ezalika parenthèse mona fongoli pour na koyebisa batu donc yango wana mutu kotuna na onga ete mama Deline ese prison pe na lola ekozala tuna nzambe fukama loba nzambe ese mama Deline alobi ke yo lobaki mutu so azo négliger po loba inanga mais je crois que ça mutu nyonso so ko zo négliger prière obi pourquoi nzamba lingi te to négliger prière boza na pe betela bino témoignage ami balé ezala ki ndenge nini esala manga na 2003 na banda kolota bandoto moka mabe po famille ngaki elianga famille ngaki lianga na ndolo ta bandoto moko vraiment ya mabe to kota na onka nde tozo kota na ba mambo ebele to kota na ngo un jour donc na bande ko mona omoni oto mona kana ba film ba karashika nanga na banda ko mona ngo boy ndenge bandoki bazokota na ba mira ndako nde bazokota doki na ndako mona usu na genka kana kombo na Yesu no de nde banda ko kweya
donc na bandai ko passer l'étape à bongo si on nga na bandai ko loba ke mukolo na ko sambela te batu wana le bakoya na baozwanga na okufa bon ba biloko mpe estikaka nango esilaka nango mais nakomeka komona ke nga funa sambelaka le nyonso chaque jour avant nalala nandomona ke soki nasambeli te avant nalala naolamuka te nandomona ke na ntongo soki nasambeli te avant nabima so nabimi na ozonga te nandokanisa bongo bandeko mokolo mosusu nalobi nasambela avant nalala pardon nakelala ngabi na fatigue nalala na nga nanu ndambu bona olamuka mo bona bondela bande ona sutuka bona lamuki boitongo nga nabi ndenge ni na bondeli te nalali pe nakufi te nakamwe ngabi nakamwe na lamuki pe na sukoli nake musana zongi nzela mbana okamoka nga pe na bondeli te nalali pe na lamuki deuxième jour su na bondeli te troisième jour quatrième jour nga na komo sepela nga nabi pona nde kokamwa bato ebele babondelaka na bango te me alalaka mpe alamukaka azalaka ne bien na vie so nga na omona ndeke nga soki na obondela te na okufa so na bondeli te na okufa soki natala une semaine mba na bondeli te nakufi mpe te bandeko ezalaki sujet moko ya esengo mpo na nga na bia siko naye na vivre mpe vie oyo nazalaki nango kala na bondelaka na nga te me na vivaka mpo namonaka mpe bakamarade ebele babondelaka na bango te me bazovivre na bango nga mpe nasepeli na vie yango antuka nasepeli nango namona eke nakomi libre kwa oleke nyonso kaka priere nzoka mpe nakovivre nanga sans priere na 2004 bandeko loo nini eyaki koleka ntongo moko bokona nasali une semaine na quelques jours fo yata ba 10 jours 11 jours ntongo moka nalamuka le nalamuki kandi tolamuka na pongi nzambe merci na bondela ipete nalali pe nalamuki pongi kitoko nalamuki pe nzambe donc pe nakobondelaka nanga te na vie nakomi nanga nde nazalaki kala me naobondela nanga pe te me naovivre nakomi na mpe lokwa bato mosusu mpe abondelaka ne te me avivaka nasepeli na ntongo wana naokandukaka nde eza bandeko naokaka mongongo na litoi na ngai nzambe ekoloba na nga nini na 2004 nalobi na nga omoni yo soko kokontinue na yo kaka kovivre na mokili oyo sans prière nga nzambe na koprefere yo okufa na yo nga nzambe na koprefere yo okufa mpo na komona sutina na yo na mokili oyo te ngongo ekati na susumuka bandeko nzambe ekoloba na ngai alobi ke soki ngai na kokontinue kovivre na mokili oyo sans prière ye nzambe akoprefere kutu ngai nakufa na ngai mpo komona sutina na ngai na mokili oyo te amona sutina na ngai na mokili oyo te doki yango bandeko napesi bino mpe exemple wana mpo bomona ke nzambe alingi biso tosambela nde nzambe alingi biso tosambelaka mpo na intere na biso moko te tosambelaka mpe mpo na intere ya nzambe nazoyebisa bino naokosa bino te po tokanisa ata mosusu tosambelaka mpo na biso moko nzambe aprotege biso nzambe abotama abomba mabota na biso abomba biso nzambe ageri biso nzambe asunga biso te tosambelaka mpo na ngo te tosambelaka mpe mpo na intere ya nzambe nzambe aza na mposa autilize yo aza na mposa autilize yo na 2021 nzambe aza na mposa autilize yo puissamment mais aza na mposa yo ozala dispose aza na posa yo ozala dispose yango atindi nga na koyebisa yo ndeko ozolanda ngai bondela sans cesse na ne 2021 tozokota bondela sans cesse kobanda kaka ya debi ya ne oyo bondela sans cesse po makambo ebele ya mabe ezokoya makambo pe ya malamu ebele ezokoya oko vivre makambo malamu na vie na o spirituellement pe physiquement oko vivre yango soko ozobondela sans cesse ko bondela sans cesse elingi pe kabwana na masumu tobosa na te bible lobi ke libonde na moto na masumu eza makele na mato ya nzambe
To bosana te Bible lobi na biso. Nzamba yoka kalibondela bato masumu te. Bandeko kabwana na mabe, kabwana na masumu. Pour 2021, au vivre basi naturel na vie na o. Au vivre makambo spirituel ya niveau likolo. Bandeko spiritualité eza na ba niveau. Kotika la kaka bébé te, kotika la kaka place ozali te. Foko mataka. Foko mataka. Foko mataka bandeko. Na 2021 nzamba nga utiliser bato ebele tonto sepela siko na bonzambe. Tonto sepela siko na bonzambe. Tokomi na temps o nzamba lobi ke azo kabula bato mabe na bato malamu bakotambola lisusu nzela moko te. Bandeko na okosa bino te. Tokomi na temps o beglise oya ba sataniste bako sutuka ata baze bele na eglise na batikali bango na bango na bandoki na banaye batikali bango na bango. Bato malamu pe kuna na eglise na bango na bango bato malamu. Poto vivant na batan o na eglise nzamba sangisaki biso. Nzamba sangisaki biso. Tokomi na temps o Bible lobi ke na temps wana ya suka ngana kokabola botika ngo ekola nzela moko. Botika matita malamu na matita mabe ekola nzela moko. Tina temps o nga moko na koyanga moko mukolo bilanga na kokabula ya mabe na tie pembe ya. Tokomi na temps na okosa bino te 2021 oto okota. Tokomi na temps na yango ndeko na nga message nzamba pesi yo pour na 2021. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Longwa na ba distraction. Longwa na ba distraction. Longwa na ba distraction. Yango na message o nga na yela ki libota na nzambe na journée oyo ya lelo. Nzambe aza na bino. Ba meyeve na bino. Batu nyonso o bakolandanga babone nyonso ya Puissant Premier TV. Papa ekine ekipi mobimba nzamba za na bino. Nzambe abatela bino. Akoba na bino kaka ndenge bozalaki na ye na 2020. Bo continue na ye na 2021. Bo sala lisusu plus. Donc nzamba alingi na 2021. To sala plus ke o to salaki na 2020. Na bonzambe. Na bonzambe. To mata niveau spirituel. Bandeko spiritualité eza na ba niveau. Spiritualité eza na ba niveau. Bandeko na koyebisa bino eloko moko. Soko nzambe azo manifester puissamment kati na yo. Ozala na eloko mona kati no. Na ebite nde na ko expliquer ngo. O senti ke nazalaka na nzambe. Esalaka bien mona mutema. Et puis koyeba ke nzambe oya Bible. Aza le véritable Dieu. Yangona to luka na 2021 to longwa na makambo to distrait biso so to zaki mitema libanga so zaki mutema libanga okangela mutu mo kando linga ko longola kandana te oza tsuki ndeni to longola kotonga to longola makambo ebele to sala repentance na vie na biso pour les tozo bonde ya libonde na biso nzambe ayamba yango. Donc eko comprendre liboso ezalaki ata ozo néglige no prière c'est que nzambe anda occupé na été puissance nzambe ezaki na oka likola mutu. Donc nzambe sko alingi ba puissance oya tia kati na biso. O ba puissance oya tia kati na biso alingi manifester na 2021. Siko azo luka bato ba ozala disponible. Azo luka bato ba ozala disponible pour ete a travailler puissamment na bato wana. Azo luka bango. Yango yo ndeko okolanda ngai foko sala effort to bondelaka so lingo bondela ato bondela kina tongo senga bolimbisi lero lingo bondela susu kina 12 soki leni senga ka su bolimbisi po atale tozo mona boye tozo sumuka na ba penser na biso partout o senga ka toujours bolimbisi so lingo bondela ko bondela sans cesse. O matino peta musu na bisi pe ko fano kimia ozo ko bondela na kati ya mutema na yo ozo mona po mabe ezoya ebele bolamu pe ya nzambe na 2021 oyo to mona makambo ebele ekomama na Bible na 2021 to vivre puissance ya nzambe lobi puissance to vivre na 2021 eza lo akosala lolengo nano asalaki avant te to yoka makambo elite
toyoka ba makambo ya ba profeto akala wana base na nzambe o totangaka basalaki ya minene nzambe alobi na 2021 ekosala dololengi koleka o wana po alobaki nanga na ko travailler na 2021 lolengo na travailler te banda mokili banda na okosa bino te abaki ko travailler na 2021 lolenge o nano a travailler te banda mokili banda. Do yango wana ndeko linga ozala batu oyo parmi batu nzambe ako travailler na bango. Lingo ozala parmi batu nzambe ako travailler na bango bandeko. Lingo ozala parmi batu wana. Pona kosukisa kala na ba 2003 2002 2003 2004 na ndo senga nzambe na kufa na ndo senga liwa na ndo banzambe na kufa raison na wana bando senga nzambe na kufa ezalaki po na nzambe ndenga bandai ko revelenga makambo na abimisa anga na mboka mobo na prison spirituelle na yebisa bino mboka mobo nzambe alakisa anga ezalaki mboka mo kitoko mboka na masumu ezalaki te siko na monaki mboka na biso salite na ngena fanda na aka na mboka wana nde sikoyo lokola nzambe aboyaki abimisaki nga na mokili na yinaki mokili na komai komona bato baosala mabebele bamasumu ebele na mboka wana alingaki te na bandai toujours kosengaka nzambe bomanga na ya na nga lola na ya na nga paradis na ndosenga bongo nzambe ayaki koloba na nga yebisenga nini edo eza important ma nzambe yebisenga nini ayebisinga lobi Adeline yo kosenga nga liwa te kolinga te okufa sikoyo yo tondimela nga kala te wana ezali na 2003 alobi banda kutu yo omipesi pa na ngai osaleli nga deja nini no osaleli nga eloko te kosenga liwa te poso okufi lelo lola oyo olingaka un jour nga nalingaka lola funa kota lola okota na ome ozwa couronne nini abi nango ozala na couronne te abi futangaka bible nga nzambe nayebisaki bino na kopesa bato ba couronne par rapport à misala o bino bosalela nga na mokili o yango nde bozwila ba couronne kuna alobi na priere na yo lobaka nzambe sunganga na kufa te na wumela na mokili o nasalaka bolamu mpe na kosala bolamu wana yango wana yo kopesa nga ba couronne mpo nazwa couronne na motuya mokolo na kokufa ayebisanga lobi na mutu oyo andimeli nza Yesu lelo akufi na mutu andimela Yesu banebela rume na mokilo ako mukolo asalelaka nzambe mukolo na royaume des cieux baza na couronne ndenge moko te mutu arumeli kati na kosala bolamu kati na bonzambe kosala bolamu aza na couronne oya motuya alobi senganga owumela na mokili oyo po osalaka bolamu na mokili oyo po ngai mukoyo okufa na piso couronne na motuya bandeko banda mukwana na lingasu liwa te banda mukolo wana liwa ndenge na linga yango te baesprit moko eyela anga bato balukaka koboma nga nde na telemela yango bokondima te na linga liwa te ndeko na kolinga na liwa te kolinga liwa te baliwa oyo ezokuya na janvier février mars kolinga tozala parmi bato bakufa na yango na bondela eloko ekoepanye biso na liwa eza kaka kobondela naza mwa batémoignage ebele ya makambo oyo mais moyena tiango ka awa eza te mais tokosalaka bavideo tokolobela yango kaka ndenge tozokota na baperiode oyo eza surtout ya mabe oyo esprit de mort eza kotelema tokolobela makambo yango mingi yango na bandeko na nga natiki bino message oyo nayelaki bino mpona 2021 yango oyo mpona 2021 message yango oyo tobondela sans cesse tobondela sans cesse nzambe alobi akobondela te akolongola manto na ye likolo ya mutu wana nde na ye komona o nzambe alatisa biso bamanto ozomona donc na ye kotanga lisusu na komaki nino awa na Psaume na ye kotanga su na Psaume bande obotanga na Psaume 104 Psaume 104 verset 2 omona wana bakomi donc wana siko David azokumisa nzambe na Psaume wana alobi ke il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc, il a zingami na lumière lokola manteau. On est dans Psaume 4, verset 2.
bomona yango. Do ye moko nzambe azingami na lumière lokola manteau. Donc lumière wana eza lokola puissance. Eza lokola gloire lumière. To benga lokola gloire lumière eza lokola gloire. Donc azingami na gloire wana lokola manteau. Donc yo oyo ko négliger prière nzamba olongwa gloire ne likono seke nzamba tsa ba gloire kati na biso. Donc ndenga na moni manteau wana eza puissance, eza gloire, eza protection. Onga na ela kibino ya mwana nzamba za na moko partager ba message comme d'habitude. Abonné à Puissant Premier TV. Bozo partager ba message nzamba mona bino. Nzambe amona moko na moko. Bato botiaka ba vexé na bosani bino te. Eko sunga. Bo développer likambo ya manteau o eza nini. Bo développer likambo ya manteau o eza nini. Boko melangai, boko ma botia na commentaire po na commentaire nga na komona bande comme soupe ba omona manteau eza nini. Nzamba lobi akolongola manteau likolo na biso, bo expliquer biso. Soki nzamba longola manteau likolo mutu to tikala nini. Évangéliste longa expliquer biso manteau. So nzamba longoli manteau likolo na biso eza nini. Bo expliquer biso. Nzamba ba longola manteau na 2021 likolo ba oyo bako négliger prière na tiki bino nzambe azala na bino kimia na kombo na Yesu Masia ezala na moko amen.